pour expliquer moi il y a ko beta na place ngana mona on graftin au beta sur assisi à buki salon ça le utikala wana le pont nga ils en gravité ils appellent à communiquer té mon amtana public nae ya ça ne va pas comment est-ce qu'il faut tout accepter Moussa pe kufi oyebi erozongela pe musala ngote National golf aux États-Unis, Oyebisa. Manix et Mambina, Christophe, Oyebisa. Oyebisa, on était les Oyebisa. Milanou, Audace, Oyebisa. Oyebisa. Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes, c'est dépendre dans RWAPI Bozota Labiso à travers concept Touch TV chaîne Amnobolinga Mingi. Alex Ngandou Mona Moulouba les Benjamin de la presse domestique Nabino Naza toujours on a pour l'enrosser la Bino Boulot. Merci de la confiance. Ouais, bo Pessangaï, merci na batutu, bo continuer à s'abonner, bo partager ma vidéo. Un grand merci. Na maman fille, maman Masolo et papa Audace Milandou. Big dédicace à toi mon vieux Patrick Trifazé Courant ya Chine. Un grand merci à toi président Jacques depuis Evry à Otalabiso. Balobina 4 Evry wana mokonza ba Kongola Zalika obele moko président Jacques. Bambote no place aux Ali na Moni Bongo. Chef du gouvernement Romi Missimi. Balobili so mokonzi toujours na 4 Evry wana ba na Evry tout. Na pesino bambote merci infiniment l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis Luanda, mon papa Zota Labiso, na Moni Bongo, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, Motomoro bien, pourquoi pas dire un grand merci na le jeune boss, le fils du pays, Apachamou, moi, et maman Linda Zota Labiso depuis Paris. Je pense que Tabatak vous comprendre que tu as un grand coach, il s'appelle Godelo Fombo. Son aza, même langage, il y a un Simabili, le Zalibongo, Ghost di Kambala, Afongolangala, son président, grand coach. Bonjour. Bonjour, Alex Ngandou, moi la Moulouba. Santé, on est toujours en forme. Ah, en forme. Nzambe pena, salobagi no godé. Il y a eu un santé pena bonis, donc posé. Des nzamba linga apinza. Bâtiment d'Iker, tension. Même température. So che pena bo sepela. Na yango mongo thermomètre faut sepela. Ah bon. Moi la bina na outil place moi bien. Voilà, merci beaucoup président. Tu as eu une information, une news que au tiki na o sokoli maboko par rapport au combat au Bundi Tembele na Marambo Sokoda. Qu'est-ce qui s'est passé? Décision on a par rapport à Nini. Na bitumbo Bundi trop. Aux une nous ba résultat positif tenengo lingelara et au décider de tika ba combat ngo. C'est par rapport à quoi? Bon, par rapport d'abord il y a éducation. Éducation nanga nazawana tepo nabima mabe pa batu. Donc faut soigner image nanga et batu mususu bazoye ba combat onde ezate ba mona ngoka na musika. Et comme bimsanga lokwa naza impoli, lokwa naza muta brutalité, lokwa naza muto abanga mikolo te, or naza bongo te. Nga ba parents nanga na se référer toujours na ba parents nanga. Père nanga ibsa ngai godo obunda bitumbo yo gagner. Somme bitumba no gagner te fotika. Ça ne sert à rien au sala vino mobunda raka.
père n'a expliqué nga ndenge belé je me suis dit singa ni tu vandi boso so ke dingwa yo bundisa yo ni ma bagaro nga bi na ndi matin abi mais justement pour so le bundise dingwe pa na bino tambo bunda wana bokweli tam sur TV na bine bebiti mais pas na ekuna TV ça bien et celui tant combé aussi la sirma obeta tant obeta yo amatio na poto ya mwinda quartier mo ba munyu kanga mikuna likolo siko ya kenae siko bato quartier fu ba sang sabalar ba ke no lukai aya okitsayo muna humiliation ndengwana pendant ce temps oza likolo ya poto yisa matchago déjà adu faut éviter oyipsika ya edi ngana obunda na ngati et puis so yo linga to bunda po matchanga na poto quartier mo melanda su yo kuna muna osekati mona talo fomba bangi fanda petit pa makena yi bagar pesili wana eza sagesse Congo biso na sokoda tozo bunda toze belé mais muna mutaza na vision na yi ndetinga na kendela kaka po sokoda ebonga po naza déjà na mwana nga oazo beta basa za mission na lingi kutata mokete ata mokete akutana makambo nga na kuta ena nga mona zana comme encadreur na ye na lingi kutu pete po na linga pe kuta za mission te na volonté nanga mais nzambe a décidé autrement mwana botami na makambo nga nyoso tout maile na classe makambo tout donc a joué ingénieur de son programmeur donc tout na choisi mais na meka ko encadrer ya moto bunda babitumba ba sokodo na kendela kuna te pona za l'administrateur na kendela kuna te pona koma DG na za kuna te pona koma membre ya na sala na bureau mo sokoda non ngana bunda ka po sokoda lobby ata lelo e bando futa ba artiste bien po baza capable au futa biso bien mais il futa ma bien te combat na yangwana oh bato bunda na bango tout ça même vision te mususu ngana okendela bongo mususu okendela ya comme administrateur mususu okendela ya comme DG d'où tout ça na biso mais système muta okendela poste bo intérêt mona yonde boko na niveau mo bagare e makasi bongana na boulé toujours na mo pose pone na mona bagare toujours pose ya olinga te po ya mona linga raté poste voilà donc on a monnaie que ça ne sert à rien et puis nga kam na perdant na frango nga na parmi bato ya franc liboso ezaka lokwa na Ukraine ezaka lokwa na Bakhmut lelo na Ukraine Zelensky bazo pekse mazo ngoyo kate yazo chaba soda ba na premier front na bazo kufa fort anga ligoza lokwa ba soda ukrainien onate j'aime pas na lingi kutute na olinga jamais po naza mutu na bana nazo mener combat moko Alex même na boxe mona ko ba chaka ba rande combat boy ko bunda ma iza na 12 rand na 12 rand wana o bunda na mudaliki na makasi moko sale fort okoyate ola la tamso ba singa ozuluka ba stratégie ko ya pena na katikati ya ringi te poko zo likofu koi do yo fuza mimi ka na corde ne Mohamed Ali abunda na foreman abunda combat pratiquement zakane na corde ezaki stratégie et tant a eu occasion à quoi si foreman so pas que occasion te keba kombe ko si la pe boké match nil voilà mais o biso bitumba sokode za na barande te banda to banda ko bunda o banda sokode salamati lelo à tour de rôle so muta koti ndeti biso neza biso to koti ba o ba obimana ba bandi subitumba do bo bunda na bino ka non nga habité na biminano basi lisango so ba aussi lisango ba aussi sango so ba aussi sango te charge zongara na l'état est na chef nango chef de l'état et la Fachi Beton to ko continuer te ngana benga nguti za loka l'état azo ko organiser ba bagarre moi chering lundi le père ka obunana Charlie Kadima j'ai dit boya botala lo fumbo na josa ni ko est-ce que c'est normal c'est normal te tala ba différence ba âge na biso ko bobundi ça biso publiquement j'ai dit non mais en bref ngana zo s'adresser na Vijosar
responsable ya makambo to ezaye responsable faute tout ezaye ya na zo ibsaye aluka ebonga po soki ye abongisaki ne makambo to ezate soki abane ko futa biso ne makambo to ezate abane ko sala makambo ndenga lingi yangwana eboti makambo e sikoyo aza makasi alongwete a fort ma abongisa abano futa batu lokwa lingi po lingi kolongwa te yo ebite via lingi kolongwa te ti siko aza wana ozalaka wana et puis mboka normalement on dirait tiki aza wana po baction nyonso to esala meme esimbi te lokwa aza wana abongisa nga na lembi mais eza na bakongole mosusu baobundisa ye ka lobi biso oza na bana ndeti nga na bana ntango mwa bamankama ezosalama ta mosusu vide nayebi ke soki na sokola nazwaki nde video eza te nzambe azomona ta mosusu nga na répondre te nzambe mta orépondre mabe so nzambe arépondre po nyonso tosala na se futama na se donc vie eza ngonga na yo nga pena na bamasa bavoka bajuge mais baza na se ya bamasa na ye ya bavoka bajuge baza na se na bango baza bajeune d'ici 10 ans 15 ans bakokoma mpe force lelo eza vie na bato na ye bo eza pasi mpona oganye c'est difficile nga nazongi na bula père na biso kombo na oganye yango te donc natiki yango mais vie à comprendre que nzambe azali lokola nzambe azali abanga nzambe donc azongisa boulot normal abano futa moto afa futama moto azo mérita futama te afutama te pas de problème mais na sokoda ba futa biso forfaitairement donc azana raison moya opesa te po futa moto te et batutu bazana sokoda ba toza ba filer kuna toza pe mingi te donc raison ezate ya kofuta moto te raison eza nango te conseil nga na opesa ye yango wana soko alingi kimia po apparemment ye mutu atikali pca po alingi ne kolongwa te nga mpe natiki nanga bitumba nayebi te so bakolongole bajure oya mais pour le moment à comprendre que aza nzambe te vie oza nzambe te sala bien otala bakaya bato oyo boye lofumbo na bundelani lofumbo bundelani ta koma président sokoda lofumbo bundaka ta koma DG lofumbo bundaka jamais comme administrateur ou bien na salaka chef de bureau soki ya nini oh na recouvrement boye non nana temps on a pété nazaka na besoin que artiste aza na kombo lofumbo te aza artiste soka aza affilié na sokoda afutamaka voilà combat nanga et surtout moi nanga koti na liste makambo yango je me bats pour ça nazo bunda pona moi nanga nazo bunda pe pona ba o na yebité ba o kutu ba na kombo te voilà donc le bananga suka pona sokola ezaki yangwana vie afungola motema ne po fautif ezayi soki ye abongisaki nde makambo eza te e bato bakobundisaka yo kaka soki po continuer kobongisa te ata lofumbo atiki na ye. Merci. Voilà, merci beaucoup Nancy. Message tamboli de Jésus circulé partout. Il y a Makambolobi pour le président Jossar pour le membre Sokoda. Mais quand on a bitumbe belé pe président Bounou dirait solution zomara vraiment té. Bozaki na bitumba mo bondo sala pour na côté mais la musique otobenga ya kilelo ou ba musique à recherche par rapport à ndeba tamoro comment que dominer rumba. Apparemment pe bitumba ngo lemba non ngo pelisusu. Bitumba na jamais na ngo lemba ngo. Pour on eza lo bitumba Sokoda te. On eza bitumba eza pona c'est tout ina sokoda ezaka pona ba artiste mais oya rumba eza pona mboka mobimba rumba eza musique ya mboka bitumbana na otika ngote nayebi ke l'état na biso ba fa eze belé ndeti mba bitumba boy soki eza na ampleur te po eza accompagné te na l'état
ils accompagné na l'état lelo osenga audience boy bayamba yo te osala boy bayamba te mais nga étant godé le fombo na na studio nanga na lansaki appel na télé na leka na karibu pa mamilela na die donné ya ngumba bayamba nga message eleka pour na moni déjà quelques jeunes bayi lokola jeune ali boso to sili cesa 10 secondes avant dans nos zone à mon abumbuté ayaki a se présenter ki nga sala rumba to sali rumba nae et bientôt bat ba oyoka tozana ebube yaza artiste chrétien abinga pe na chrétien na imbila nzambe mais na bonzambe na biso batu msupe ba beta ba gospel ba msuba beta ba jazz ba msuba ngana beta rumba ayaki na message nae na pesa ki studio fele yepé bientôt azosilisa voilà donc toujours que nango malgré l'état inquipa et ngana ba moyen nga mike na lobaki na continuer bagarre et na menace nazo sala so tali bien ba mission na biso belé baba no zongela rumba donc eza combat moko ezo kende bien na komo banga kaka po bato bata na secret ya rumba e beteli nango tozana biso so troté nazo banga po lelo toto perdre velo kasa ya mbongo e beteli na ye na ndimi na nga soute to mona ngona jeune moko surtout na kin jeune moko a obeta lo kasa mbongo ozate pona nini de laissage à l'état ba vi ba lo kasa ya mbongo pe à son âme baki bato ba vanda sona potote mais nazo ba lo kasa mbongo po akufi lelo tozana ba vie d'inovango tozana ba vie Roxy Chimpaka tozana ba vie Popolipo bakaye madoka banguma lokito pour ne citer que bango lelo l'état na biso pona ko battre la rumba ba viena fo bazonga l'état sali quartier mobimba ne mobutu asalaka cité salon pona ba jour à léopard ba saleli ba viena biso na quartier mobimba ba pesi bango ba salaire par mois et ba viona ba yeko lakisa biso pour biloko biso to yebite pona rumba pour rumba ni to ba na perte ngana na studio nazo mona bandaki no betela pe batu nazo tala ba niveau ba musicien c'est regrettable l'ex mwana muluba oui batu bele ba fâché tamba yoka ba ya likolo ba trop mais nazo ba makamoko vrai ngana zakana ba vie d'innova ngana kana ba vie popoli po tala ya simbi guitare ba jeune ba landi bango na ba jeune on pe ba kimi baza suswate okozwa lokwa Laurent Kadogo Burkina Faso Mbokalia Ono Kapanga ba Olivier Chimanga baza suna kinité ba flamme kapaya baza suswate siko tozo kende wapi lilo zo tozana studio apesa jeune guitare na mawa salari fubo ayebi ate lokote azera sebe ne kota beta mo sebe na e bato ba drink ba bina voilà Alex ngata na zo baboye bato bazaka ba cerveau muke ali ba fâché ya likolo baloba trop mais na zo baboye ils en a compte mboka voilà Alex ngana olembate tant que nazana no vivant et ça mboka na biso na kone ko bunda jour gouvernement ko yoka que garçon moko boya sala projet na ye alingite rumbe kita pour rumbe za combattre na libanda ba artiste biso moko bato benga yo betelanga couper décaler betelanga boye donc rumba est diminué ba jeune na libanda fongoli mwanganda na to teka mwa whisky to teka mwa nini azo betanika banzema ba janspile bana mike bataba moto aza dena drink avant que no tout akuna asala accident zo yoka banzembo wana ezo matse cerveau na nini voilà ngana zo senga na bakonzi batala et na zo pesa merci na maman Anastasie de Paris yepa ye ko epole biso na ba projet oyo kotala ba jeune nino bazo sa musana bango bien rumba ko produire bango ko ye bande nini ya ko promouvoir toujours eza ko promouvoir musique na biso ata to sala métissage na ba musique mususu mais rumba eza ka rumba et puis na lo bango eza parmi ba meilleure musique ya monde to kota na mboka batu sans autorisation biso to kota na lito ya moto sans promotion nini soka ba yo ki biso na population mboka na to kangi pe mboka ngo
Voilà, yango moi ba combattre musique na biso. Oh musique eza rare musique ko ta bon na mboka na bino. Musique tout boyo kana o ba pop, o ba jazz, o ba nini. Et ko ta influence, mais biso da rare e ka ta mso na cassette moto. Moto ayoki na ndako na ba sepeli, ke pa ba master. Voilà. Donc eza musique moko au gouvernement fallait ba bouler penza, ba bouler. Ba projet on na o sala o eza ba projet ya otika ngote. Moroka moi ba projet pa pamba ezara financer. Ba projet pa pamba bazo yamba bango. Biso ba oyo banda tozo luka ministère yamba eloko te, présidence yamba eloko te, boye yamba eloko te. Voilà, eza to ebité lobita mseko salama na olemba pete nazo konye koleka pona leka déjà na karibu lelo pa Alex ngandu mwana muluba nazo lobango effort projet zali oyo tolobaki rumba ekokuya te mutu nyonso abetaka rumba ovanda wapi na soleil même na bato libanda atoza libanda benganga totala ndenge ni rumba no tokosala ngo awa na Kisasa to tchango betaka na ba radio po to inonde ka marché et puis to ba technique tokosala technique ni tokosala to botola monopole na ba voyou o bazo basali ba magablo na ba coin pour la plupart eza bato genre moko bazo baza na bano loba déjà mabe po énervangai donc la plupart na bango entourage na bango ezaka bato ya kolangwa et puis bazo occasion ko sala sko ba maison ta basali maison na e bato ba ko entourer na bato kolangwa ba otekela bango ba sachet ba cha ba whisky na kati na sachet sachant on peut éviter de kia nini et outi na izini nini ba chili whisky na kati ya banomela miso eteli ba change banzemu na bango wana alors faut combattre ba place on a tout rumbe zonga robeta bana no lia beta nzemu wana aso beta ta winge abeta ta zaiko abeta ta stukas vous comprenez donc eza combat moko munene mais faut l'état a épaulé biso l'état inquiète pas ba parti politique bazo wela na bango makambo élection na bango tamsu ba oya ko épauler côté élection leloté or biso za temps tous la élection té isa toujours bundela rumba ya Congo biso ba maye les ali toujours ki ta revendre na ba VDK ba vieux Flavien to cohabiter na ba vieux Dinovangu ngana na kuta na ba vieux Lokasa ba vieux Shiko Mawatu ba vieux Kayema doka dona za na mo savoir on a Leona Kin oyo et belete tout ça na expérience oyo faut ba konzi ba comprendre eloko wana tout ça na biso mingité et bela ba mission baza mais vaut rien na lo bango clair et net akoko même ko transmettre maele na mututé et puis d'ailleurs ayebité makoza na siksa ko zape na mbongo na ye mais bango na bazaka bayamba bango na chef de l'état bango na bayamba bango na premier ministre na ba sénat bato to kokisi ko toza na mayele o ba vie na biso lelo ba kimi na baza na bango na ba poto biso balengi na bango to tikali awa biso to ko encadrer jeunesse biso ba toza négligé voilà Congo après toujours le Congo ebonga et ebonga ndeni voilà merci beaucoup président to qui déjà mbangba on asuka par rapport à makambo ba polémique n'engeza la rap les qui n'a offert Regola Oazobeta déjà le 24 juin au stade des Martyrs bien que concert en osana ba kombe belé tout le monde ba panneau de jeu comme Romata mais du coup tout le monde ba panneau ba dozo kata katango est-ce que ça par rapport à la polémique n'engi qui n'a refait au kata ba panneau publicitaire où il y a concert munene tozo le 24 juin faire Regola parce que ba tumsu bazo kize ba main noire na sima ya ba panneau na ndezo kata na habité par rapport ya ningo moni na makambo est-ce qu'il y a polémique ndeti na ba makambo na tout salem polémique te ça manque ya l'état kaka l'état muta che panneau na e muta okatango tant do katango bato ba monati bato na ba fundi te poani po bebi kata to fundi muto na yo menacer biso donc l'état ezate responsable de l'état sera à régulariser makambo wana muta ko banga okata panneau muto ko za na intention na mabe oza na bezo caler faire betate mais oza pe na ba réserve na ba action na yo monsieur comme visible boy pona nipo
ayebi ke baokanga bato te so bakangi mwana na okata pano pa baleki na ye kuna basambisi ye ebimi ke mutu atindaki ye lofumbu moteki bayokanga lofumbu mais lofumbu aza na aleza ayebi ke nakotinda moto akata pano baokanga te. Voilà makambo esama na Congo. L'État faut avoir la responsabilité na ye laisser aller à trop. Laisser aller à trop. Moto aza na droit ya ko empêcher moninga asa likambo na ye oya bien azate par force. L'État kaka nde moto aza na droit wana. Personne d'autre. Biso ce que comme tout le monde. Comment na moto ba no ko empêcher na motema na ye na bolingo na ye faire betate. C'est normal te. Alors pendant oyeba moto ngo fo nani l'État rate. L'État par banquette moko fiable et justice moko juste baoya ba ye ezateke muta ba to pede po na mutu kuta sala ka onte ba ko no kanga ba ine penate mona do lela ngai te na kuta na muta zo ba na lela ngamona viva dernièrement na baba na biso ba e paka ba e bakangi innocent na yana lo babu ata présent ou kena e bato dezo ngabi yet ngana vivre que yet na vivre que yet. Voilà donc ya moni na bapoto na bamboka o bazo respecter ba ko yape bakangi bato bon mais ba interpeller bino kara bakangi bino te boke kuna taba oyo ka mwa batiki me biso te biso so ke kuna bolandi boy amande bandi Moutaza innocent. Donc l'État responsable et Alex Ngandou est l'État. Ngana ozalaka na ochara mai na munoko na ngate responsable à tout dans l'État. So l'État lobi pena que histoire osili. Yanka roza souté. Obita to ribana mike biso zokola. To ribana mike to ba grand frère na so ba obeta masolo ba komaka elmo ba komi impuissant na kisasa. Bovani bina pa na bino boyoki penake de yanke bato bunda na coin mais ba bunde la serre na bino do yanke wa ko gagner yenda komi mobali ya serre na bino mena achane serre na bino litoite do na père yo mo vandi zo ko penane kombi do bunda na coin pour ba bunde la mwana no amwasi mais mon bout tout en ya silisango et comment les lomo mamezo silate na interpellé chef de l'État makambo ne silandeni na peska exemple oyo po ezaki exemple loba mutu avana na kinte do bovandi pena pa na bino na yo papa mwana na mama mwana na yo grand frère na ye oyoki pena ke na coin de yanke kasi wana ezaki peka bakulu na te biso kutu heureusement bakulu na bakomi na niveau na te so bakomi na niveau na mabe ba bunde la serre na bino mais mobutu asilisango po tant biso to koli to kuti yango te ba boma bango ba kanga bango esila yuna ni ono bundela mwacha batu nano che kuti lito ite na mwacha nana gani o nani aye mo regretter de la po donc ko linge kuti me aye ozwaye petit ngati na bunda bitumba kwa ngani na type na yo ba père pe bato banga pour muto ngwaza yanke sinote grand frère na no kende subulo te baba no carré na coin donc bino mo bokombe me bon ser kende kaka voilà makambo ne sila toyoka lisolo kitambo ne ba obuma ba bandi na moi isa ba mesure pour sauver mboka droit de l'homme oui mais il s'agit de quel homme et le ba Mobutu il s'agit de quel homme tonga na bandi bale na maboko l'État Alex isa biso kututé ponga na za mission na ko na muté mabe na mission musu mais so loi isa wana o vandania ki muté mabe no suka la parler na bino na yo moko tamsuku to ko changer no yo mo moni bina ni eza lokwa nga tumba so na tiki na ngati na komba bina ke tozo gagner te tozo bunda e nga le bana ba italien ba fournir ba munitions na Ukraine mais ba comprendre que munitions na bango lingo sila oh bali ba tika na bango siko ngande mabe ah bon Italie kutu ba déclarer ba katana ko fournir munitions na Ukraine ah. Voilà, président Toum Souka Kesomoro Kaka, ils ont dérangé la population, surtout l'internet, c'est il y a entre papa et moi, Kofi Olomide na Fali Poupa. Fali Poupa, le 25 novembre, na eu arena. Kofi
atiaki date année passée Simba quitté mais alobi ozalaka le premier artiste oyo obeta na yu arena oyo biso tout toyebi congolais oyo apesi déjà date ezaka Fally Ipupa lelo donc polémique ekoti makasi mpona yu arena oyo eza salle moko congolais oyo abeta moto ya liboso yo nde oyo découvrir yango 40 000 places par rapport à la guerre wana entre papa na mono kolobani. Bon, ma famille n'a pas raté, mais pour nous expliquer moi, il y a que bêta na place, on a mon graftin, fallait au bêta, Kofi peut soit bien au bêta, bon ça, bon tant qu'on fait au bêta, soit si c'est bouki salon, ça les outils à la ravane. Donc pour nous ils ont grafté, Kofi au bêta na épée, fallait pas au bêta na épée, mon amta na public na épée, public est royakaka, on a senga suki bango de ba au bêta, basala ba plein pour ça le coup moi Congo. Si vous avez ngam da liboso ngam da mibale nga ezo na omona ngelo te po nde balobaka bache ligne kuna wa bima les premiers so bache limino ligne mda che ligne on peut ça mino trophée bango ce qu'on a che bango ligne ligne ya na ngote donc ils en ont gravité wa obeta na ya beti wa obeta te na suka peto yeba na beti te na beti donc ils en ont gravité pour nga na le barak et tout soutenir bango ba beta ba sala ba plein pour les drapeau mboka. Voilà, merci président Omna Souka ba retenir nini et puis ba dédicace to kabonana ba to ba retenir que Congo nga na zo lobelo mo so moni Congo tozoko avancer te pour tozo ndimate que to na se Congo photo e ba que tozo en danger tozo pena na éducation ya robeba bato finga bato facilement bato kosa makambo facilement et moi mboka tamboleza te to comprendre que toi na étape wana et to chamaele pona nini to longwa wana yango na komolo ba papa tango boti mwana na yo kola na makambo na yepa ko finga bato ya omoni balobaka to reflectaka image ba parents na biso tant tozo mutaye même na publiquement do finga moto et puis ko finga ngo pe ya lokuta on a français ou bien à calomnie. Voilà place mboge do kufa. A fin si ba parents tam so ba parents pe ba kufa. Tam so baza en vie. Tout zo mambo sérieux. Gouvernement, Sénat, Parlement so kinini, so ki banani, o ba commissaire, so ba commissaire nini, o ba bourgmestre so banani. Boye ba ke ça ne va pas to bongisa. So bo kan sa ke ne ba to zo ko sa bien. Bino pe boya ko sa biso bien. Place mboge ochola makasi yangwana. Ya ça ne va pas na mboka to bongisa. Chef de l'État bazo triquer au trop d'être régi des eaux. Na bombo e triquer au makasi. Ma ebimaka bientôt 3 ans, c'est trop. 3 ans ma ebimaka. SNL goute message sabiso délestage comment il est au monde normal. Le biso va congolais to yebina délestage les jeudi et aux sous samedi. Ils sont normal, de ça ils ont faute à SNL, ils ont faute à la population. Comment est-ce qu'il faut tout accepter? Voilà, SNL, faut comprendre que de ça ils ont faute à Zoa sous Feder. Feder coûte ebani jour et raté. Ils ont peine à communiquer. Vous vendez que baba kati. Ils ont un air aux ongles à peu boyebité. Le son de na musana, musana pe kufi. Oyebi air aux ongles à peu musala ngote. Voilà la situation. Moi, je pense que c'est chef de l'État. Beaucoup de gens ont des moyens, belé aussi, ça m'a embouana. De l'essage, il y a beaucoup côté na biso, c'est une cabine. Cabine, ça coûte quoi na RDC? Cabine, car pour na quartier Matadi, na Bumbu, c'est deuxième cabine. Et c'est un nini na Congo. Congo. Cabine ya courant. Likola cabine moko quartier mobimba ezalaka na courant te ko banda 8h ya lobby et na semaine mo tam sous 3 fois et 2 jours etikali ya courant bozana Feder bozana disjoncteur finalement sur tel na semaine mobimba bozatam sokona so calculer pina ba air courant ya kina air katana na ba délesage na semaine mobimba bino kana jour mo à courant. Voilà. Donc, en bref, les armes beaucoup à Mokonzamboka.
abeta CT surtout na région des zones SNEL et que bada capable de rebondir ma moto au mona mais ba mesen biso na normalité donc il est normal et le truc chef pour et peut ça va résultat mabe chef à la mukapena telemela bambote na nga na yo mo Alex Ngando wana muluba na pesi ikambala frère na nga propre na pesi bambote tazali et ala tout terrain lisusu élève na nga na côté mikolo héros de l'homme ah et ça la bien makasi na pesi bambote na femme na nga Blanche Bemba na pesi grand frère na Shora Bemba et bato tout ba sunga ngai na mikili Serge Kambakuna Aimé Obala Kika Firmin Flangoma l'archevêque de Bandal et Denzu Yalaba Didier Mendos il y a des gars que Songana il y a des Kimos il y a Michel Bindamba grand frère propre Thibaut Chihuahua Alexis Loua Ompangi Mister British José Salai à Londres et coach Mamadou Polondo il y a Montou Adolungu René Labé de Paris président Rachidi Koupa, honorable Johnny Mwadi à Paris, c'est pour bientôt. Président Bruno Loblika, bon à propre, à Molima Bassa, Mano Ilima Congo, prêtre dans le niveau Mukete. Et nous avons remercié Fali Poupa, na mona qui a fêté anniversaire à moi, Balobi Nanzembo et Salanga na Mokili, Yveti, Salanga bien Makasi. Félicitations à Fali Poupa pour les Zalaka. Tout bolinganga, bochanga na prière pour Congo balinga bata vérité. Bata vérité, bata belé tant bata mission boye, pas au CP là. Mais mon dame au bazan raté, au basilikara, au bas cerveau il a plasté, basilikara makasi, bamsou bon mon a manifesté, bamsou pe batika na bakanda na mitema. Mais bino o bolinganga so bochanga na prière bato wana nzamba va faire changer ba kandara ma yo kita cerveau pour que no clasté mais otondi na sagesse belé mona po ozano bien nsambe sagesse soit nganja mda opesa ba malgré ki mukolo na ndelo simba ya ndeka kaulaki on est Kambu. Monsieur sa police sagesse ko ela bon na ebité po balobi likambo yo ke changer ngo otala titre mission ba komi bo yo siliki so ozangi mega eza faute nanga ya monde problème c'est tout nga elo na okondane bato ba libanda mboko so oza libanda mboko et puis ozanga mega zonga oh c'est grave comment ozangi mega pour osiligaka pour tala kite otayo tala ka titre moto atali titre soit atali émission comprendre à titre de journaliste c'est pour attirer parce que puis journaliste a na faute ité et la déontologie là-bas et ça bien la technique ya musalanga na comprendre à partir la guerre à Ukraine moi na titre mo on a continué à tali ya monter na kati mais titre on a de benda na telle information voilà ba journaliste na biso ba ta presse ba na faute ité au tchaka ba titre na ba tchaka ba tiamo pour yotala yo siko tali titre pamba pour aux gens ba méga mon que na otala ba émission té ko na au fâché Alex et ya mabe na lo bangela surtout yo dans banda bona na méga té zoma ki bizo tout na kina to zomi lo chaka méga il fait qu'on a été en haut, il fait un mois, nini, nous allons bien à fond, nous allons bien à parler. Comme je peux contrôler les cas, à fond, à charité, il y a parlé. Il y aura autant de connexion sur la commune. Pourtant, au commune d'Anda, titre au talagé, puis au Kanda, Luka, il y a pas mal de émission. Au moins, il y a parlé, on a Kanda, il y a Pampamba, il y a un jugement, ma bé. Donc, nous avons un baou balinganga, vous savez, on va payer ma casse pour. Mandamba batona bazali bazana kanda makasi na yeso bamsu ba manifester bamsu na ba manifester et so binu bochanga na ba prière sagesse côté la badala pour chigide ata chigi mena na mukolo zonga so na deuxième primaire so simba canapé tant bisu ba ko la ba centre zalaka muto akota chigite
akekota nyonso na mpe bunga mboka kala biso bana omona yango centre moko boye nde to centre féminin ma Mobutu na babongo mpe ezalaka centre mpena omona mokolo mama mokolo akeyekola kotanga lelo biloko wana to eza te nzambe esunga Congo. Voilà, merci beaucoup président pour la tempête biso. Merci d'avoir tout aux 8 ans dans biso, merci na gosse di Kambola qui na simabili. Un grand merci. Na maman fille maman Masolo et papa Oda c'est Milando. Big dédicace à toi Miguel Enoch Drum à la biso depuis Chine. Un grand merci à toi aussi mon frère Glody qui sende. Voilà na biso depuis quelque part mauvais qu'il est aussi du papa na Kylian na Cape Town. Azas Kochon à la biso dans Sidouma la veine de plus 33. Mon vieux papy Mwakala la carte qui gagne un big dédicace na Yoba Jobazia. La carte à Lubumbashi, na moni bomo les sous riba TGV depuis Canada. Voilà, tel bébé Alex, na le trop beau partager vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.